boy, eza boy. Kasi na bi déjà mutu ko esi ko 80,000 personnes côté 4,000 personnes, il y a déjà des inconvénients. Je vais pas vous assassiner les lots, tout le monde a ma bête. Tout le monde a ma bête, n'a pas phasé ba yini. Na ba nani? Ba phasé ba stade au couteau. C'est na côté on est sur na buzobo et comme ça. Donc ba teke bien wazé quoi, alors ça ba bêtise na fin. Vous avez makam. To boyite ko za na mbongo ya on a conseillé ba Fabregas, bo me ma vie na sentiment. Wana zo conseil pas non conseil bon mais ma vie na sentiment to moi ba o batika na si lelo ekité wata zwileki zayi o piaka na ndeni o piaka na de siko komi wase kwa piaka na ma musicien na ma musique aza innocent bango bazo ba chance ba bouchon waze quoi na mamba musique aza innocent ntabeta banzoto mama misuni quel musu Bilbef Tony tika batu ba fan de ma mezanga tina zoda na misuni kasi yango ala kuna bata misuni fa baya azena besoin de ça bata mi kwape to ya mais bata misuni fa baya ata muta misuni mo lobi na mbuna lipe te me batu bayaki va combien pata ba 2000 personnes ngana on fait lo mona marti wa kuna pudo wase ba golwa to zalana na marti bon non ça ora ngana petit na gudu golwa to zalana na marti na to sauter ka au moins batu ba ya yeli na ba polo na ma ambiance auto la ça bon que après faire azana ba soda quand ya voilà ba ba été ça déjà spectacle oh ba tout ti ba été déjà spectacle sur asa sur spectacle monsieur Soumi en tout cas vraiment ma tête est en deuil ni mana monika pe asona na monu de ga de ya master na jubugu na on de ya master na chana de bon ma tête est en deuil le troisième de ya makasi. Donc Nicolo va gêner ma tête pour la taga noir. C'est-à-dire Nicolo va bango bakota auto école ou ba kende INPP ba ekola foi. Ba bo ça ba congélateur, ba split, bilo faut ba sala yango wana wala ce message na nana. J'ai ça na CD. Ba sala nini? Ba ekola foi. Mabe bon ça là on a université. Ba ke na INPP. Na INPP. Type bokana lauréat de Bruxelles et puis l'ami de type bokana beaucoup. Igendinga voani. Moi oyo moni ko aider bango zanga na mama. Ya ina sengela bango mbongo pona futela bango igendinga voani ngayo nazoke ko futela CD mbongo na auto école. Ngai po je ça. Na fois on comprendre pour comment na utanga ta yini. Te ay apanti. Demoni ba on balé 10 points. Bon là. Je sais que c'est des. C'est des gens azana problème et à manger. Est-ce que c'est des gens azana bon à consommer kilo en moule na capé? Non. C'est le play. Avion. Toujours nga to comme sa musique ya Congo des musique ya ba mandia. OK. Ba artiste congolais ba ça ba riche. Si ko mamba boy semba na ba bona boy ba moni ba finga Congo. Mamni. Ya ba pia ka modèle wana. Ya ba set and play. Oui, na papa na ba. Donc au moins c'est que na papa ba set and. Tala ba set and. Ça lui piaka. Na conseil za nini. Wana so bazoni ngaba memisa matete so ni moyi bake. Lelo na matete bo perda ba grand chanteur. Quoi? Non, Matange zanga. Ya pas déjà yo bande ko proclamer que waze ko ça la plaisir. Moi te que ça. Na zala no orchestre ya kitira. Tina bage batu po ba ya ko loso na madesu batu atete. So meza ina nga ozo kitara ba mo ba peso plat. Ya nini? Ya loso na madesu. Kota à l'aise. Kota porte musu ba te fosona kwanga. Est en deuil. Ah? Ma tête est en deuil. Ma tête est en deuil donc. C'est-à-dire quoi? Et pour faire ni. Et bon liwo ezali lobi na martyr yo mona kiamu. En tout cas, Félix Oazé quoi payer mo déjà azali concert et ben kamazo ça lobi ke azo beta concert ya histoire. Donc histoire pe monanaki. Embouteillage ezali lobi batu ba yete za histoire. De mo sana bango te. Donc moi azan lobby na eza jour moko oyo ke
viens na biso ka obenga chanson au fanda mnacho afande moi situki afande moi situki dis moi tout à la fin mon point ba perdre ça sali dans les makambo il y a pas de sentiments il y a aussi des inconvénients voilà les inconvénients que Félix Wazeko ou azui voilà ça les inconvénients batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison Given balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo SNO officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission Pleji Show, Pleji Moto. Show, ne venant pas yanki masala, mais show. Tout ce qui a duré na show, tout kitara fait, tout comme na, babenga on ilo. Et alors là tout bomi moto na biso. Merci na batuto, ba lingakanga, merci na Arnold, tout le monde qui est derrière la caméra. Pourquoi pas à Berlin, Montréal, à Armel Leombo, et pourquoi pas général manager Clovis Fimpa. Clovis Fimpa, général manager, je te salue, na peso bambote belé. Moté ma maman Doris Fimpa, vraiment bambote na yo, yangoana et belé. Et pourquoi pas encore na Chic Beto, le baron de la Sainte-Geneviève de Bois Paris, na peso bambote belé. Bruno Louis Kamon, propre, na peso bambote belé. Le boss Gianni Tambo, na peso le susu, bambote et belé. On va parler avec Yampaka. Actualité, affaire Félix Wazeko, conseil les Kineni, Bango Bagolo, Aboué Goya, mon makambo belé tout solennel. L'autre, on a 20 minutes à le solo, on a plus de 30 minutes à le solo. Je ne sais pas si Arnold a déjà prêt à me manga et pas invité Nanga. Bonjour Yampak. Bonjour, na balamina sur la télévision, les gars, et Salara. Nancy Odite, la fille du roi, s'abonner par vie, Bossou, Ebenezer, donc Ebenezer, joue un match. S'abonner qui damna Fanny Nikala Kabalos et puis Roberto Bourgeois Dengue Explore Kali Chims Maz et puis Noé Zolo Pakebo donc s'abonner vraiment Isaounga le solo en tout cas Isaounga 99 fois boss merci vraiment bah tout balinganga Doli Chala Koji do Semu pour s'abonner vraiment la chaîne Nabiso pour s'abonner pour partager pour liker donc pour s'abonner. Comme nous avons vu les acquis, s'abonner, pavé bokata, s'abonner sur nous, s'abonner, Michamou s'abonner donc, vous s'abonner vraiment à Congo SN. Pour te la même information. Peut-être mon solo à Félix Wazeko à Salagi Stade hier, Bagolo Boboya Kouya, au moins stade dans mon dernier. Bon, ma tête est en deuil. Ah? Ma tête est en deuil. Ma tête est en deuil donc. C'est-à-dire quoi? Ma tête est coupée. Et coupée. Et bon, l'Iwo est allé lobby dans marqué en tout cas, Félix Wazeko a payé moi déjà à ce concert et ben comme ça le bail que à ce bêta concert il y a histoire. Donc histoire paye mon anaki. Embouteillage ezali lobby, batu baye teza histoire. Si batu tu ba olo ba comme ça déjà histoire yemo nkoli comme beke histoire ezoya. Mais ça déjà histoire na ebité est-ce que Wazeko azana succès ou bien ni po Wazeko tango ngana solo bake Wazeko azana na batu te batu bele ba mona yo ne baji azana ba fanatique te o ba ya tala à part fait à part non to bani non la respect à part président JB Piana président Wiranson président Kofi Olomide faire rigoler Wazeko pas la génération na bango yo ka faire rigoler à part batu wana mutango ça plein à craquer na stade Azat à part faire rigoler président JB Piana président Kofi Olomide, président Wirason, fait rigoler pas bangoum de ça plein à craquer à Zaki. Ah mais fallait pas ça la plan craquer. Autant il a un combat d'individu. Ni individu. Oui. Par rapport à ni ya comme individu. C'est un individu. Vous allez liste ba ton liste stade. Autant il a un combat basendité. Tant il a un combat basendité ta mukete mobali comme le ko jeune za boté cho.
totanga comme na liste ba mibali biso yo surnaturel diffusion tenovat bakoma bato bongo awa na utanga te Bosco mekano kolandela va lobaki au sala spectacle au moni spectacle yango wala bato ba été ça déjà spectacle bato ti ba été déjà spectacle sur asa sur spectacle mususu ni en tout cas vraiment ma tete est en deuil Nima na monika pe asonam na monu de ga de ya master na nga jubugu na monu de ya master na nga chana de donc ma tete est à de bozi troisième de ya makasi donc mikolo ba jeune ma tete fo la ta ga noir. C'est-à-dire quoi? Non, non. Il n'y a pas qu'à déjà qu'on proclamer que vous avez ça la plainte. Moi, je suis nazala no kesera kiltira. Tina ba ke batu po ba e follow so na madesu batu batete. So mes aina oka ozo kitara mamu ba peso plat. Ya nini? Ya lo so na madesu. Kota à l'aise. Kota porte musu ba te fosona kwanga. Batu ba le ka bongo. L'idée à Baloso non m'a déçu. Réfléchissant on est nos moyens d'ailleurs sur la peine à président Félix. Sangande banzungu ne et kokarité sur bout les aïe que MB nini kikalumwa MB babuka po basa banzungu po ekoka. Les aïe projet aux allez déjà. On a vu ça que dans ces prises. Moninga mboyo zo luka talanga mango ezabo mais pas expliquer biso boy omoni ko luka batu baya awa même supo na ba oyate est-ce que sans Président Félix waze ko oyemba nini bon liboso oyemba nini bato tu bazala po ba indiquer ayemba bazala lisu alaki na babande ko indiquer po ba jour ba pichu concorde ba said and play yo alongwe baladi miyembe les amis non te prise ba vikinas te prise boité il faut boité scope oyemba nini mais lo ba yembaki dans les makamu ya pas de ça bosana bango te bosana na mémoire na yo donc moi ne azan lobby na les jours moko oyo ke vient na biso ka obenga chanson au fanda nation fanda moi surtout qui fanda moi surtout qui dis-moi ça la faire mon point ba perdre ça sali dans les makamu il y a pas de sentiments il y a aussi des inconvénients voilà les inconvénients que Félix Oazé quoi ou azui on a pas inconvénients na éviter mon général Georges Barbosa là ça mon général Georges Barbosa depuis Brésil azonga déjà aina Boston Daliano mapanga na PC mbote puis DJ Sabin pour Matirki na ngai mettre Tcheka 15 nazo lelaka bosa bonepo to like ça pas Clovis fit pas que toi danger tout s'abonner et bien beau s'abonner m'a dit rango bi ma vient nga rango bi Victor Mbala nza beau s'abonner c'est ça donc ko s'abonner quand on expliquer que be convenient relaté public ba que convenient za boy kasi na bi déjà mutu ko esiko 80,000 personnes koti 4,000 personnes il y a déjà be convenient veut pas ko assassiner lelo tout monde en mabete tout le monde a mabete na ba fazer ba yini na ba nani ba fazer ba stade okutwe c'est na kota on suna buzobo e comme ça donc ba tege vie waze quoi alors ça ba bêtise na stade uzomona makamu to boyite kozana mbongo ya on a conseiller ba Fabrigaz bomi ma vie na sentiment wana zo conseiller non conseiller bomi ma vie na sentiment to mo ba o ba tika na sima lelo ekite wata zuileki Zaki opiaka nabe siko komi waze kwa piaka elongwe piaka nabe to azuleki na ozomona makamu pe waze oya kokosa maesu kobeta waze kwa pa wazo leki bon maesu Fabrigaz so yo beta yo da peka kutuma mbabongo te ben convenir oya amekate Yannick Bosaka vraiment maître na congolais Joana na Luanda Rifem Manzongo na Paris Rodrigue Kipanza amekate posoka meki ya mabe eza vraiment mabe tala plaisir show bino bapanzisa mfobo yeda ba boyebisa ba artiste ke yo na comité parce que mwende boyoka ba soni ya wezo tinda ba na buzuba nga na okondane wase ko te na okondane bino biso ne be émission au presse boye so be bino anda kuni botobi o conférence de Brest
conférence de presse. Tu vas bien sur conférence de presse. Oh, ok, n'a pas ton dans le pas on est un petit na bien jouer oh habita celui mon cali petit na non. Wala bisika ya vanda ya mamnote. Donc Abimina, oui bien petit Abimina 5 tiens conférence de presse. Non, le président Félix Ouzé quoi, il m'a appelé il y a au moins 2 jours passé dans le stade de Martyrs te tourner à bonne du forme calme. Na yebi ba pavé Bokata Serge Bokayi à mon vieux puis ça qui a mot. Mais pour na ba musicien Ouzé quoi, Ouzé quoi ça les promotion, il y a concert Yemoko. On va participer à un concert. Il y a un peu pour la promotion. Il y a un peu de choses. Ouzé quoi déjà orchestre on a azana na ba musicien té. Oh. Il y a bien éclipse musicien. Tout sur la bien. Aza animateur, maza musicien té. Musicien ça, ils ont combiné ma mbeli. État d'esprit makamutu. Orchestre ça ya président Yemoko té. Voilà batu lelo bazo boma musique bato bazo somela ba musicien ba voiture. Il faut yo mo forcer au coma pour au somba voiture wana. Pour ba matara déjà pour dire mon président. Yo pe jo musu ngongana ko obeta ko le président, obini na mbongo na concert ko le président. Yango moni ke na éviter. Quand on kese wana ti président wa c'est quoi maître Jim aleka ba musicien na bilamba. Maître Jim na peso mboti wana ya fulu. Maître Jim aleka ba musicien na bilamba. Na ndeni expliquer biso na. Parce que mboya ko za na 7 pantalon. Nani? Mboyo. Akoza na 7. Yo compta ba pantalon mboyo. Aza na 4 coupés, 7 sous-vêtements. 7 sous-vêtements. Mwana mboyo. Ndeo yebeli. So bani na moko depuis ton petit bouton ala ya longo moko. Au moins même ce pas sukola ya on a répété. So wana yo ebsanga ki orchestre. Tala. Bomoni mambo tout bozoya nango. Papa Hervé depuis abeti Martyrs, totiki solo, elumbi solo. Oh roya il faut y a un défi eleki. Voilà to beta parler du peuple oyo waze kwa tonga biso ba ko beta te matanga verti se bi ezala. Attention to zimba to na biso parler du peuple to ta bangona plein attaquer. C'est qu'il fallait waze kwa senga bino pe pardon mais boy ka pardon na eh to za besoin pardon wana te. Pardon là to za na besoin na yango te. Biso ba golo to za ba hypocrite te. Ba gola so yeto ya. Si on y est au ya, ma be ya kanam, je vais la mais nous pas bien pardon ezalate. Pour ni pardon ezalate. Pardon ezalaka pona mutu o asali bolam na lobi. Neti vie oaze quoi. Na ma musicien, na ma musique aza innocent. Bango bazo ba chance ba bouchon. Oaze quoi. Na ma musique aza innocent. Innocent. Ntabeta ba nzoto mama misuni. Misuni quel musuni? Bilbef, Tony. Tika batu ba fan de ma mezanga tina zoda na misuni. Kasi yango ala kuna bata misuni fa baya. Ata na besoin so bata mi kwape to ya. Mais bata misuni fa baya. Ata muta misuni mo lobi na mona ite. Te me bat baya ki. Va comme pata ba 5000 personnes. Ngana on sa elo mona Martyrs wa pona prouver waze. Ba Gaulois. To zalana na Martyrs bon non ça oga ngana petit na gouverner doula to zalana na Martyrs na to sauter ka au moins ba tule ba ya yeli na ba polo na ma nyos poto la kisa bon ke après faire azana ba soda mambo yo mo le bisanga na anise ba banga honorable na ngai o mi ma biso place mo anise ba banga et puis Guy Laroche mais projet on fait kidnap ça Batambo on a des avions. N'a comme la relation bon et puis moi si on a vu papa on a 3 boîtes. Relation en moment avion. D'avion na boîte. Na 3 boîtes. De l'eau aérienne. Je ne vais pas la terre. De l'eau aérienne. T'as ce qu'on dit. Comprenez que nous sommes en air avec Kayampa, Sajamboka. La PC Bambote Belé tous allez la plateau mais la PC Bambote. C'est bien. Ce qu'il faut reprocher au ministère Félix Ouzé, qu'on reproche pour l'année. Yemoko, président, il ne partage pas. Il mange sel. Il met le choc au sel. Et puis il porte les habits gros sel. Il met le président Félix Ouzé, il ne partage pas. Il mange sel. Il met le choc au sel. Il porte les habits gros sel. Comment? L'orchestre va évoluer. C'est du vagabondage. Il porte.
Comprenez que tout ça en direct, mais on vient pas encore le V600. Il mange sel. Il ne partage pas avec les gens. Et il porte des habits gros. Il met aussi le choco sel. Voilà les inconvénients. Et moi, ce qu'il faut reprocher, ma ministère, celle qui concert à la penza nengi bakana iti ba ministère promotion te net balinga na bango te donc na mutu mo bienvenue sur les messi penalty et star ni de 3 fois star mi boda fashion be abinanga ke soki waze kwa atondisi na opesa yo 20 t-shirt na 20 pantalon jean na bi mutu atsenga wana parier biso ka tondisi yo ndimaki na isake ka laisse tomber. Voilà ce que nous avons Goldberg. Eh, Dabilo ne va abeta wala. Mais au moins un spectacle ndeni. Bon. Chorégraphie. Ah mais ça na ba théâtre on a kala. Ouais c'est des théâtre milezi. Nini? Ya milezi. Donc mais ça na théâtre on a kala. Na ba obi ba tutu ba tala ba ibika. A sauter bo. To même ma musique na ba fantir. Musique eza maramu oyo mutu tso il faut pesa makamu. Voilà les lots tant to yaki na maramu susu oyo zo za mama musique ba ke rigola bazo pesa makamu oyo ezo promettre que musique faut to pesa ngo respect. Biloko bon Félix wazi quoi aya okanga francophonie bon ba pa ya ba otonga biso ye. Comment les Congolais les têtes ne fonctionnent pas. Et nga me mama bona elamba ni zeka to miseni. Ah ne la mana elamba na basomi ona pote la kama na nteka Michael Jackson talata ngo c'est comme ça to miseni o Michael eza na tombo c'est ba komba ça c'est ba buki tombo aux États-Unis ozomona ke miloko mususu ba vie netivio waze kwa oyo saliko dego exima tete so babita benyo ce qui ta na wenze fu tomba bibende kopola donc osali eloko moko eza soni il faut koyeba kozalaka na ba musicien na obi et puis wazi ko c'est rankine par rapport à nous wazi ko c'est rankine yo olobaka maba président Félix Melobo zalaki na stade basimbio ngala kende kuna kolukani namona yo zoleka ngana yaka stade po na yaka na ngai na Congo esengo na ngai po Congo esengo ya motema na ngai batu na tu ba ebi na ya mpaka poto zo ba misha mulungu ba bika ero pia za Congo esengo batu na tu ba Hervé de Chasse ba président Tiglu ba bika ero ya paka na Congo esengo na ya ka stade po na Congo esengo na ngai na ba bêtise wana vumina milata lotoko nde na milata lotoko ti au moins lobi to mtabisa na telo mulanga lotoko to fana na biso ya libanda to kama musika na ufani to ya mama ba bêtise njisho po ni to zo bebisa culture amuka quand le président Félix Yobingo même ça quitte ba président na mboko baka misaki président Fachi Beton président fait gola na président Muzeki Ndimo Muzeki Ndimo président na bino le président ba s'appelle dans où on a présenté de la Foria grand formateur présenté grand formateur tu as présenté na sûr tala omoni mambo tina lobaso to so mama musique to tsaka ba igwete to tsaka ba président JB Pianate wa ba icône surtout bete ni surtout ba igwe nani te wana ba grand président JB Pianate ne touche pas mais oui donc so yé na bangu na yaka mabe mettre zet ba lebele porte-monnaie magique a ebi mettre manu moins de président à vie a ebi donc so yé na likambo faire ya président igwe na aussi so yé na papa chez JB Pianate donc wenge mo attaque mu manda chante so ciblé na aussi pour likambo aden tala teje shobino zo mambaje au moins net ngana fandi attendez ba gouverneur gola mu kwa tomo ba oui ba ligne mbela mke biso likiba on a site non ça défi pour na boka otanga comme mission ko yamba o yaminga otala matenga otala il accès ko zana succès bon tout ça boy omoni ba gesta tipo ndeni nde ba kindo bita kuna bonde ozokima makambo na ebi ozokima te ongala tuni yo bande ko boye ba kalinga binu aokimi sabino makasi gesta tipo ina said and play hotel ndule na bonde bon ne so mbali ba avancer donc on va mbali dipo et dipo bon je sais que c'est des non azana problème et à manger
est-ce que c'est des ndaz abaza mbongo akosomba kilo ya ngulu na kapele non c'est le play azwi yango tozolinga tokomisa musique ya Congo nde musique ya bamandia orke baartiste congolais baza bariche siko makambo boye so bana na babuna boye bamoni baofinga Congo mamni yo bapiaka modèle wana ya ba sudden play oui na ya papa na bango donc on explique na papa ba sudden na ba sudden ba salimpiaka na conseil za nini wana so bazoninga bamemisa matete soni me boyebake lelo na matete boperda ba grand chanteur lola ba jinu boperda bato mo oyo ifale bolengi kozala chanteur eza loyenge te il faut za na belle voix oso muto ayoki nono fuji boperda ba grand chanteur oyo vraiment ifale bolengi na mais na ebite bon na ba judoka boya ba judoka bien mais bozaka na je mena ba judoka to ana maître d'as champion d'Afrique oui et bisco place toza place toza ça pas ba maître d'as champion d'Afrique bon judoka bango moni champion d'Afrique ko abeta zuba médaille bon judoka abunda bien bon judoka ko so il faut lobana je sais que tu peux une assez de play lo mon rôle bana boni na golo bana bango bakota auto école ou bakende INPP bayekola froid babomisa ba congélateur ba split bilo faut basala yango wana wala ce message na nani je sac na CD basala nini bayekola froid mabe ba sala on a université te bakende na INPP na INPP type bokana lauréat de Bruxelles et puis l'ami de type bokana beaucoup igendinga voandu moi oyo moni ko aider bango zaka na mama te yawa ngina sengela bango mbongo pona futela bango igendinga voandu ngai yo mutu nazoke ko futela CDN mbongo na auto école ngai po je sais na faut comprendre te pour kokoma na utanga ta yebi te ay beaucoup manga to solane na WhatsApp to solo la na WhatsApp tala yeku na peso des fois mo yebisa komataka masoko ayebite na bona ko ba so na bino ba langage ya français zambi akomaka masoko eloko yo moni oyebisa muta komaka yangwana kasi pona la kisoka bases na akomaka masoko te po anita koma ya mpaka e wana a niveau na eti yefo masoko masoko o ba yemba na banzeni akoma masoko set masoko oh ko ka parti te pe ba parents batala il faut pas non to sauter ta pour na lobata akoma ya mpaka c'est wa niveau na eti akokati so esa komata Congo esengo officiel oyebati e kaselo oyo senga komande yango sibo akoma bakata pomme de main en France bakata je sais chipoui ayebite je sais ko komelanga na français abengi nga pe toke to futani to solo que je sana ndoki oh je sais ko na français FM mbaki edenga na téléphone nga ba bota c'est razui ba bureau bien je sais ka komi na français abandi cours l'histoire na epeli ziba ou bien wapi je sais chipoui sami binimo ke na deuxième beauté nani non ayebisa bino ke beaucoup to benga na ngana na français siko benga to sulani na français très important au moins yo ndo so protéger bato moni ngana to ko binemi o ko protéger bato makasi conversation ngana je sais chipoui yango ba komela ki ngana bi benga ye ngana to sula siko na français na yebi ba jo ngana noko mila merci ou vitane loko doyo lungocha ke Bercy ninga zawana eza modèle président wa zeko so ka ba animateur ba analphabète Bercy boko mate Bercy mwana akomani na bia koma masoko na Bercy akoma masoko te lobata Congo esengo esala bien bato botala biso ba parents mais yo jundi de solo ya pa na ninga masoko de noto donc c'est ko manquant respect po yo côté ba parents musu yo mo pe parents o mitiki bon so ngana posa manquer au respect na yo lo ba pa na c'est nga mon ami manquer pour déjà langage yango ngana lobi masoko yo boy mais o yebisa ke olinga masoko de ndomi donc o manganga o mona respect amu so na no sa no na tra no respect amu zo mona makam kala te
tomeka kate omoni nyonso atanga komba faire mabe aosana libabe na vino mais je sais que c'est un je sais que wazeko mtatinda e afinga te na muto atindaki yo eza biso tolaki na oyo alobaki na oyo atindaki na oyo ayokaki libabe na libabe oyo nyonso koloba kombo ya fere mabe libabe nini ekomela wazeko wana beti stade na epele kibe spectacle bato ebele na mokili lelo basilisili mpona outilize kombo ya fere mabe bato nini oyo basili batanga kombo fali asila mais héritier asila fallait tanga kombo fere na ndenge mabe te aloba wutu ke wana frère na ngai na kotanga kombo fere garçon mutu mabe oyo nyonso akotanga kombo ya fere na ndenge ya mabe to nasala prière moko na martyr okomprena sans sa prière otelabi oyo nyonso akobundisa mwana etike eza baopinieri voilà les inconvénients non frère azali orphelin de la musique congolaise papa na ye akufa wenge na 97 ntango yo ozobundisa orphelin bilakeli mabe ntango omoi lelo ti bato tu baleka balobaka sunga baorphelin donc nzambe alola yebi ke il faut asunga fere makambo na biso ya miziki ya fere il faut esimba nayebi te soki fo asunga fere asunga wazekwa te ye azofinga baorphelin ye papa ne nani na miziki papa wazekwa ayebani na miziki komoni paa naye te wazekwa kutu fo bino bondimare po abima ye moko te mutu so abimi ye moko bolinga ye te seka aza elima fo toyeba identité na yo seka aza elima papa oyemba abima asala na zaiko redi abima na viva la musique o mutu toyebi famille na ye biologique ya miziki te abimi kabo seka elima akomela papa yemba banzembo yo landa te akomela papa ye mo pa yemba ye mo pa yemba yo sepela na banzembo wana te neti nzembo nini nasepelaka na ngai yokaba ngai oyo ekomi likambo mosusu tala oyo nyonso aloba mabe na munoko na ye na kombo ya fere egola makambo nyonso ya kosala ekopambwama te bona biboye yo monteke wazeko amuta koencourage mpo bato basala succès liboso na ebele baoza te manda alobaki aza mokolo wazekwa na miziki abeta ni Olympia ni Zénith ni Stade des Martyrs voilà muta mayele aboyi na ye koya ariske na vie manda aza intelligent ayebi ke na bona nga déjà na famille baredi no bariska te baza ebele oyo redi asala lelo na bamiziki congolaise bato ebele basala ngo te kala kobeta omoni rond-point na victoire tya maboko wana omoni redi azala so azobeta ya liwa nga naza na vie na nga akufa mpe ya sonam bombi tokenda ne concert biso ozongi me vie na biso azonga te mire ekwelela ye ke concert redi bina bandi koyemba bamire bayino kanto boyo ngo boya wazeko pa na makambo asala na matete asala neti alakisa bino tyo naomona bino bato koya batin clair boza na bakafe ole nini bino olandaka makambo soki bolandaka nde bokata babugi mponi bokata bugi te bapede balandaka ntimba moye bazolata mikolo biloko ya minene soki bongo na matete bozolanda nani donc yango vraiment boperda bachanteur ya minini oyo bakoka ozala banono fuji bajinu caporage bozala na bato ke baza na état d'esprit musical mais lelo mpe toza na bamaestro Fabregas toza na ibrator toza na batebelebele tozala na bango tosola bien défaut ezozala na makambo ya miziki ya matete eza nini baartiste ya matete ebele baa bacomplexi Fabregas en pleine ka carrière eza na ntan moke oyo ezalaki epane ndi ya perda yango déjà maestro nasola nga asola hypocrisie te oyo Fabregas azali nango aperda yango ondie bayiba ye makolo ondie asala eloko moko oyo esibaka te osebisaka neti na ibrator grand chanteur mais étoile ezozala te bon prestation ya maestro Fabregas lobi sur 10 opesa combien 3,5 3,5 et bon ya Félix Wazekwa Moko 1 pourquoi 1 parce qu'il a fait des bêtises
Il a traumatisé des gens. Basso Fabregas, Félix Oazé, qu'on va traumatiser, Batito Félix Yemoko. Quand c'est bon, camarade Angwali Mazane, ceux qui ont une photo na Kabaka Baba, au Kangapé. Fabregas, c'est ça, camarade Kabaka Baba. Kabaka Baba qui Félix Oazé, quoi. Batutu bazola kele bakanga prince Nicolas Mutabugi bokomona star Bugine sara ya penki nanu azalate abenda ngobo yeza kutu mbata filbe penki elo wa mbata filbe maninga rina pese mot de place azana mbata filbe kasi suki ne na mbata filbe penki yango wana mbata filbe Mike Kalamba est pas habité à Stade des Martyrs. Le 24 juillet 2024. Antoine Nissan, on a pénose. Ozala. Ouais. Moïse Mbi épée, Babi Fabeta. Danger les sous. Maestro Fabregas sera en décembre. Pas bon, on a ligné trop. Nakati mboka sokili kama babengaka mikolo bapesa ide dona mboka mateteli kame mukolo ifa apesa ide waze kwa mukolo pe akutana inconvénient au yebseka akende oye pa kufa wana nde waze kwa lo kasi ezake nakati mboka sokili kame babengaka mikolo bapesa ide mukoni ya obenga na matiti na mama miziki waze ko siko waze kwa yemo akutana barisi au yebseni kende yopo kwe ale okoma bébé oya pe na risque Fabi Piaka tala toni ma héritier tana nombre bateau héritier sala à peu près combien de personnes attends 40 000 40 000 oui bon vas-y quoi ça combien de personnes 7500 ah 7500 vas-y quoi à naviguer na 40 000 personnes bato matiti waka te mabe 40 000 personnes bauti wa donc oyo bendi na bato ki sensu na kati ya kopo boya beteleka ebongo ye a beteleka bato amatete beteleka asali mabe falata loso na madesu so ateki loso na madesu na biso na ba fazer balinga baya donc ate loso na madesu te loko te ata loso na madesu na pima il fallait ça loso na madesu pina pima loso na madesu na pima bato balinga baya bongo ngava bandi na fandia na ye wana pona Félix Oazé et comme maman mais c'est libertrayon comme maman mais c'est libertrayon na makambo yo sana masala mo boye aya otekela munele mo za kotela biso belge aya otekela mo sina basamba ba sous-vêtements mais c'est libertrayon ce que tu dis masala tu fais quoi ici yoka mesa masala bonjour monsieur libertrayon je venais ici pour vendre les caleçons et les sous-vêtements. Quelle sorte de bêtises, si vous vendez des caleçons et pour moi c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous m'avons dit Charlie Gabe en direct des États-Unis, vraiment. Mon pasteur héritier, mon Isaou, on a 9 fois, Julio Semo, Naina Doli Chala, Kobatunanga, tu dois Naza. Non, Soula, Nana. Non, finalement, non, le bagage est inconvénient. Mais c'est liberté, on a makambo, c'est la lisoni. C'est comme la Fabregas. Comment on a soit bien Fabregas, c'est comme c'est liberté. C'est-à-dire quoi? Mais c'est liberté. Donc, ça dit, tu as déjà Fabregas a expliqué que vieux, n'a pas de martyrs, comment on a choqué. Alors tu dis, et si tu veux jouer les martyrs? Et pour moi, c'est quoi? Et il y a bon. Et il y a bon, mon pasteur Gustave Ofunga, Jojo Kamani Chikuna, ma pasteur Nani Nolo Dala, Staski, Chamala, na Bézi Christ Chamala, donc ma pasteur Nanga tout va prier pour Nanga, na Bézi Bango. Toko m'a déjà na souka, un mot pour Félix Oazé, quoi, il y a réconfortement, réconforté. Bon, mon vieux Félix Oazé, quoi, shoot à fort, you gain. Faut être dur et solide. Voilà en anglais Philippines. Philippines. Na nyonso yo sali malgré
Nous avons la honte, mais on a fait aussi les pertes d'argent. Mais shoot à fort Jürgen. Shoot à fort Jürgen. Ça dur peu solide. Ah ok. Et bon, Félix et Nani, hérité Watanabe, on a fait bandela sous ta démarche. Bon. Monde comme mbilinga. Yemo mtaenda. Monde comme mbilinga yango. Au même si c'est musuba yemba yango lelo yaka mbilinga. Bon. Hérité wata soko ko beta lisusu ya mbongo na yo moko beta ka yo monde uyeba ba inconvénient na. Betara yo monde uyeba inconvénient na oui, vert. Donc ezaka vert na vert donc yo mo uyeba inconvénient na. Ah ok. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Je vous conseille ma chaîne Talent. Mot de la fin et ma dédicace plutôt rapidement. Ma dédicace nanga et puis nazo dédicacer ka ba tutu balinga la bonne musique et puis nazo epesa ba gouloa opération bomba mbongo na mosenge parce que Jojo Kabuya boyebi neto ki nango Dilor président Dilor neto ki nango toyebi ke karaté dynastie volume 2 ezobima donc dynastie volume 2 ne ezobima to la kisa bango ke to le kaka bango ni beli donc ba gouloa tout ça ebele ya kolika ba gouloa to boza partout dans le monde focus na biso za papa Hervé photo to ba yuma ba vida kala ezomona na lelo ke ba yuma ba video kala donc oyo nyonso akutanga kombo ya papa Hervé mabe atanga mabe ba inconvénient ya waze kwa ekulanda e vie na emu okoki oluka pe mwasi numba mwa biso ke na boyi okoki oluka pe mwasi numba mo mère ya biso na boyi donc net ça boyi vraiment mon ami Ginette Kandolo na pese mbote na linga Ginette Kandolo na tina na linga maninga ye na tina na linga Eliane et ça c'est Eliane ça c'est na tina donc na linga ba tuti pas 100 fois na Toulouse nga pas 100 fois na Toulouse na tina donc bato belé na ça vraiment na bato o nga na linga na tina et puis na linga na pesi bato tumbote et joyeux anniversaire ya petit na Tracy Eleza anniversaire ni to leka joyeux anniversaire Tracy Eleza camarade ya frère na ngai et puis bonne chance na maman tout bato tout olinga la bonne musique avo beta martyr il faut tout na faire rigola ou tout na bagola neto moyi ça comment il faut faire pour martyrer tout. Ah, ok. On est arrivé à la fin de cette émission. Un grand merci à Batouma Soutenara, notamment FM Maki, Arnold Makimouna. Et Nyonso Ekoleka. Grand prêtre Maya. Ilama Ekoleka Kate, donc Maya Tomu, Maya Moto, grand couturier, grand styliste. Et puis, Asali Lokomo, Azotonga Maya Tomu. Na prix abordable. Ouais. Ok, tout vraiment. Et donc, au Japon, tout classique, fashion, et puis nous sommes sur la salopette, bébé, la combinaison. Donc, Torola Tamayatom, il faut Tola Tamayatom. Ok. Tola Tamayatom, puis Tola Tamayatom. Merci à Batutuba Soutenanga, notamment le roi, la boss, Mayamoto, Mayatom. Pourquoi pas Gucci le Tonadio, le boss Maluma Beli, la personne en botte belé. Gucci le Tonadio, la personne en botte. Adams Mabung, les banquiers, la personne en botte. Boire Bruno Lubika, mon propre. Bruno Lubika, mon propre, na boire qui pi. C'est maintenant Zongi ya Willy Mouchen, code mondial. Ya Willy Mouchen, la PC, et puis, Obi, je vais mettre d'assaut. La PC va mettre tout à ma tête, mbote. Va mettre tout, mettre d'assaut, na PC mbote. Et puis, nous va mettre coco. Na PC mbote, na PC va tout. Donc, va tout vraiment ma tête, monde de sport, musique, bâti la biso, sport, tout qui la mati. Ok, tes musiques, tu as la main au Fabregas, tu as la Félix Oisé, tu as la Ibrator, tu as la NF, non, Fuji. Ce que je sais, tu as ma musique, il y a la commune, tu as la bateau. Tout ça, on a belé Bobby Ronaldinho, ils sont nombreux. La personne qui est tout les boss Jenny Tambo business, la personne qui est belé, ma chaussure, cravate, chemise, dans lac Moyo numéro 5. Ils vendent aussi les sous-vêtements. Ouais. Là-bas, il y a tout. Ils vendent tout, il y a tout. Ah, ok. Merci Nabatutu Balinganga, merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao.